Mais tandis que Moutoumousou peut avoir pemena papa chéri, moment la image ya Shockstar. Image ya Shockstar elandagae. To ya Grand Zaïgo to image ya Trio Majesty. Balega ya lega. Mais muta kotala lelo batebele ba vivre na système qui maria. Moni Roger nega vivara. O senti que ça on naturel. O senti ka kola bongo. Akumisa pe carte. Carte so moni muda okumise loko. Yeba onge na jeunesse arataka zoate. Moi Simon Bazio Mario alobi ko fanda chebino eza soni tika na zelo ata mwa pala futela tambola ata na mwa ravikate wana pena ki Mario ya solo Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima te ke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York na misunga Ta santé, c'est ta vie. alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te bato mosusu mpo baoloba obcbg baporte parole na bango soki obengi tosala émission ekóma ona koya na caméraman te il faut nasala nanu eloko boye liboso oprovokaka mpe mingi olingi mpe kokretye bamusicien mingi apre oya kolobaka mbuta fale afutaka bango soki oza yaya ya baleki zwa ndako kende mpe kofutela mpo baleki oyo baya fo bazwa exemple na oyo ya bien onga banda na botama na mona baere tafutelaka Personne m'a conduit, au monde quel bien. Ailleurs, bato oyelaki yango donc makambo ekende bien Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azui esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi
mercredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kolia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na baartiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena tele mone namiwa ya nani chez Djonga de Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga. Chez Djonga. soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandeko Bolanda biso partout à travers le monde. Tolobaki biso tozo tambola kaka, to fouiller ka ba information, tozo sala PC Lengi na émission parce que Bandeko Boza est belé partout à travers le monde. Oh Bolanda biso vraiment, il faut to se pelisa kabino. Lobi tozalaki na matanga ya vena biso Joski Kambukuta. Na tambola ki 4 coins, il y a derrière bon, monaki, en tout cas, félicitations à Roger Ngandou, félicitations à Sergei Mignon, puis Roger, moi Namboka, na Sankara de Kunta, félicitations à Bino, Manda Chante, félicitations à Yo Yaya, Venanga Redi à Miss, félicitations à Yo, parce que dans la présence de Bato, Ngana Monaki, grand prêtre général de FAO. Grand prêtre Oyo a latisa Baptiste et musicien belé grand prêtre oh lelo asala ba eva danger atalaki alobi non ve Joski Kambukuta wana aza parmi ba icône oh biso tokuta na musique ba yaya wana balakisa biso nzela en tout cas des fois malgré bolo ba des fois bi avec beaucoup de difficultés des fois alati abetisa parce que matanga wana mutalata ki koleka des fois azati. Félicitations à Fabregas Maestro. Mais Fabregas kaka nzembo o ucho bimisa soki ya Brenda wana o ezobeta to moni kaka bilamba clip ndo lati na matanga. To bite mikolo soki Fabregas pe moi caresse ya bilamba ezotungiso mwa muke ngana wabeta makambo o ngana monaki. To kutanaki na bakisi njora ba papito las to kutana na bango wana to kutanaki pe na batu baza ebele vraiment na kati ya mata Willy Lumina frappe encore bilambe belé alataki mobimba yodi oh azalaki comme Bayer ya na so Joski Kambukuta yepe to solaki matanga wana vraiment epesaki mwa mbutu na absence ya ba leader ebele yango to sola lelo na ndeko na biso Mbutalikasu azalaki na nzela na FC Mbutalikasu stoppé parce que quoi eucho bimagasi ko Fabregas kuta retard yo poso ko retard batu ba sel analyse va sel la Fabregas Mbutalikasu bonjour. Bonjour Ken. Kimeza Pepele yo bingat pe du cœur à haut niveau ngapena ndi na za boyero tina kokoksa 80 ans so nzamba pesi chance le roi de la Sima Emmanuel Dodi prophète à munene ya Giba bikolo folo ba ya Giba comprendre donc tellement que na Sima prophète Emmanuel Dodi naza sûr te que na bela attention okokabel attention te jamais parce que malade amitié déjà non jamais les ana batu na kina ya tala les gars via batu. Voilà. Doye pour aller aller bat. Voilà. Doye ba ko lekete ataza Mario. Ba lega ya lega. Même ta kotala lelo ba te belé ba vivre na système qui Mario. Obiga moto soka za Mario, net zo moi si moi pota pelo, moi ka moi lamba, ba Mario surtout biloko bazwaka yebi pasi na ngote balobela ngo trop. Wana ba Mario fainéant. Mais ça ba tumsusu moi si balingani na ndenga solo mais et considère que moi ça na moyen belé. Voilà. Mobile azana ba idée productive moi si azana makoki. Voilà.
et puis couple na bango qui est normal hein qui non wana eza on penanga bien qui Mario te qui Mario veneza penanga non oza vaut rien osala rien donc alors moi na mo éternel donc bébé éternel exemple là ti baboko la rosa rano chebino moi Simon Bazio Mario alobi ko fanda chebino eza soni tika na zelo atama pala futela tambola tana moi ravikate wana penanga Mario ya solo on a bara modèle ba karo ba tamla ra wote po tellement na kipa ba via ça exemple kaka po ba kara ya belé exemple kaka bon ngara ebiso kwa ke non et Mario inutile muto yo asala na rien na vie ba bola ke kaka voilà mais muto azana ba idée mo productive en tout cas bako benge Mario te parce que c'est normal que na vie et ça la mapé que moi ça za moyen belé mobile ozana moyen vraiment te et ça la rappelle que mobile ozana moyen belé moi ça za moyen te et ça peut na ba foyer mususu mona bana moi ça za mbongo mobile pas za mbongo mais siko o to monaka o to zo déplorer ça que mobile oza fainéant mo éternel donc souka na fainéant donc yo il faut ga o sengaka à part go senga soit ba bokolo lo bébé wana ndeto déplorer mais mi balio ba la que non neti bon en fait biso zo ba chance on a te que ozo moi si azana makoki ko leka yo donc biso tozo ba chance que ozu moi si yo moko zo bokola te yo mo zo ça l'effort na vie pour moi si ba benge moi si voilà oui, mais bato musupe bazalaka ana makoke belé te mais alingi kutu mbongo moi cité voilà so moi so lingo organiser kipe mamba foyer yaye kokota te car moi muke na yona azu pena sampe na pesipe momi mais momi alege na la oui et ça la basi plaisir à kosaka plaisir à ma sécurité donc yango na féliciter bato ba travailler bato bana ba ida bien d'abord on a pesi ba internaute nion so mote place baza parce que ngana linga na pesa bino mote po boza famille to bandika bweke na koti ngana libulu na bandiko nager na porte sangi na yeba en tout cas na saluer ba tout o bazolanda biso bande onanga ba famille nanga ba internaute o botika biso te toujours ba ida bien toujours encouragement ba o ba finaka ba yaka kozonga na raison après temps ba comprendre misu une année après misu sous quelques mois après misu sous laps de temps baka comprendre que te mbuta zane bo moko na biso maintenant comprendre ki ndete surtout bandeko bala mingi na ba presse na pesi kutu Jean-Paul Kilombo ba joyeux anniversaire na ebikeza kala mingi te Jean-Paul Kilombo ya Actu du Net afinga ngai banda na analyse mais les lois l'ont souhaité joyeux anniversaire. Non, bah, joyeux anniversaire. Un homme à conflit, mutumo ba accumula makambo. Na ko solliciter vina mubimba. Mais étant que un homme réfléchi, un homme o ayebi na etina ya occuper via mutute, un homme o okuta un accident jamais robé l'attention. On a mutu abela attention ça mutu a raisonner mingi. Voilà. Alors na Jean-Paul Kilombo c'est ma famille. Donc on a souhaité joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Jean-Paul Kilombo. Au provoquera pe mingi, au ligi pe au chrétien ba musicien mingi. Après ya loba ke mbuta fale futa bango. Joyeux anniversaire. Botalika so o banda succès na ajini. Ngana banda succès local. Na Braza, tant on a salara crise totale. Bon, en fait, tant on a Abidjan na festival franco rire, tant on a Abidjan na festival franco rire, na 1996. Non, 1995. On a déjà moins succès local. Le Braza pena respect kotaka. Pour nga ba confondara ba kansana Kongola Braza. Et belé ba comprendre que na Kongola kin muyombe bena chela. Ce qu'il faut expliquer moi logo bien. Voilà. Nga na Kongola Braza te na Kongola kin na kendaka Braza na 94 na novembre. On comprend? Pour na tanga. Si on a komi kuna na tanga na ngabete. Fana sala université kuna na sala ngote. Na landa na loyenge ti na koti na ba monde ba artiste. Ti na ko mamutalikaso. Et puis nga na roga to ko ba massa na 95. Oui.
Une année après, au premier master. Quelques mois, 3 mois, pour en novembre. Janvier 95 déjà dans la roga de Romain pire. C'est-à-dire tout ça l'extra musique à Kalamingité. Yem da sala moi. Fondateur extra musique à roga. En fait, pour y vrai fondateur, vous le logo. À Kenda on tient noni nango. Mukole logo yewana. Tu les lois à la président. Oh, mais il va parler nae. Donc on a le babongo et puis na 95 wana toke festival francophone na Abidjan na 95 wana kaka na commencé la en fait activité locale na Brazza succès quand même akasi ba mo benga même ngadia dia Brazza et pourtant Mutalikazo et puis nazo comme Mutalikazo pour na ngadia dia tellement fanatique en ngadia dia ngana boya ko zo ngadios et pour ngadia existera déjà pas na succès ngana zina likazo ko bateka ensemble na ba mondongo bakita mata banini bamupeshipeshi sikonga na zona nga likaso le na cha vie likaso neve ngadios acha vie ngadios nga na cha muta likaso sikoyo succès na nga ya danger pendant na Brazil bandaka tant na sala album crise totale na 96 o ba roga ba compagnianga na ezara ya bleu boé na lata Pentagone en tout cas succès makase bandaki wana mais succès planétaire succès continental et bandaki na 98 na âge à 22 ans tant to sala ki position de tir wana ne pendant na bandaki on a 22 ans na ngaka na ba âge parce que na za eloko mona ngina tuna position de tir bandi aux succès ba tourner bandi est-ce que aux alaika chebino bi aux pe courage ya kende koluka ofanda pe quelque part étant que au bundi étant que courageux est-ce que aux alaika chebino bien aux aki de pe ya kende ko foot non ngana longa chebiso tant kana ke wana Brazza na kolonga pe pa na bisomba mona zonga te d'ailleurs longa chebino na ba 22 ans Avant 22 ans. Avant, na longwa, pendant 3 ans avant, 19 ans. 19 ans de longwa chez Bino. Ouais. 19 ans na longwa na zonga pe soute. En tout cas, mais félicitations. Na 18 ans na suka. OK. Ne na tita na longwa na mbala mo libela na zonga te. Mais botalika sukoka histoire na yo. Teokaka ero komi responsable au tiepe mère mbala moko na parler bando sa foyer na ta mère na parler na 99 na décembre 99 do to sali 22 ans na lo babo 22 ans na mère place moko 22 ans 3 bana 3 garçons yo yebi bango na yebi bango parce que bakoli pe so tumbula ke soulé voilà a pembe na ti soulé danger donc 3 bana 22 ans vie commune na moi si na ngati lelo même bota kota la bande komone Ani Chanda voilà mère na biso Ani Chanda de mbuta balobi na musala na biso pe bazwaka bato neti baaventure omona moto asala na milieu musical mais akoko kosape 50 pe mais azaka na lupango na bango ya famille neti balona ye ya kolona conseil nini okopesa bato bango nde te conseil eza te bango nde bazwaka rapide exemple à Jésus voilà o yesu ti lelo avanda bapere na bango eza lokuta yesu ano ovanda chez bango te ntango abanda ye bamission na ye azalaki na ba 30 ans déjà yesu azalaki déjà kutu na ba avant 30 ans déjà Jésus azalaki chez bango te abana otambola na bapotre na ye azalaki yembele donc omone awa omone na ville boye azalaki chez bango te ifo batika okosaka nde baloba bapesa omoni bafenéan nde bapesa exemple ke Jésus kutu ti lelo azalaka pembe na tata ne nzambe wana siko bakosaka parce que biso tokola na baheritier oyo asimbie na liboko abimisi ye premier voyage héritier azongi azwi palene na lemba ti lelo héritier atikala azonga chez bango te kote wana ntoka tofe même mbu toyebi ke histoire tokende na angle baporte parole Roger Ngando aza étudiant ameki kokota na monde musical abetaka histoire babebana na papa na bango makasi babenganaka ekutu na parler tout ça mais père na bango moni musala ngo pe mwana nga meki ezo évoluer en tout cas papa ya ko pese réseau sima kotala déjà Roger Ngando aza porte-parole à liboso a fongola musala ba porte-parole kotala signe ya responsabilité o Roger Ngando alakisaka batu ke
porte-parole aza mutu akofutela ndako ya danger akobokola bambwa pe parce que kobokola bambwa eza cher kotala vie Roger Nganda amenaka wana ya babourgeois na ndenge surtout bapatron mpe bazolinge mingi makasi omoni Roger ndenge avivaka osentir eza nango naturel osentir akola bongo akumisaka mpe karte so omoni mutu akokumisa eloko yeba onge na jeunesse arataka azwa te po toyebi ebele mpe tomonaka bango banvia omoni soki mutu anvie trop ekomi conteneur ya koanvie ekomaka na temps moko donc akomozelaka soit aboma mutu na lichette soit atiela mutu grenade ondire nzambe alingaka ete après aza mpe capable azwara moyen nyonso soit akomi simaro masia soit akomi guitare wana lelo makambo lobi makambo madilo ayemba vrai chant na franco yango moni er moto encourageaka bageno baza bamusicien bageno baza bamusicien bakendaka musika bazala mpe baexemple ya baleki na bango to ya bana baboti donc nga mpo na nga Roger Ngandu c'est un modèle Roger Ngandu asala linie na ye mo boye etikala ti lelo de génération en génération côté baporte-parole et puis nasepelaka mpe na style ya Sankara de Kunta mpo abota mpe génération ya bagénération et puis Sankara pa banda responsabilité depuis kala donc Sankara pa futela mpe bandako ya minene mais Sankara babengaki domestique riche po aza mpe na bana misala na ye atimbela organisation avant c'est des exemples vous comprenez donc nga mingi Roger na félicitake trop parce que taneti bana to bana ozala na Roger Ngandu l'église chez les affranchis. Au fait, Emmanuel Dodo a kabelaki ba 5 000, ba 3 000. Parce qu'il y a Rosenga te. Il y a Rosenga te, mais en tout cas, Roger est pas takanga. Il y a écoute international. On vit monde la musique n'est ni. T'as prophète Emmanuel Dodo il fait akamba Roger Bomonde. Non mais il a ça dans lui, Roger Ngandu doit avoir naturel. Mais place union soit kendara c'est comme si balingake ka makasi. Ozuna te papa chéri, alingake makasi moko donc yo mona te Roger Ngandu alowa lega papa chéri propre. Est-ce que bakoza ngapeki ngana nga kutunde na bona mona neti papa chéri na Roger on est ba cousin mais on est ba linga loba ngote nati ba bombaka tala comportement Roger Ngandu ta forcer ne lote o mona ga image ya papa chéri zo la mais tandis que mutu musu pe akozane peme na papa chéri mona image ya Shockstar kuluna pete image ya Shockstar elanda gae to ya Grand Zaigoto image ya Trio Majesty Trio Majesty. Parce que mais il y a des camarades de Basaksa cool. Membuta kota la papa chéri ayaka pena ko chrétien batute de pas banda musique ne ki afanda chrétien muturien papa chéri za leader moko élégant biloko ana nyoso siko soki Roger azo le TV boye bo santé pena ke oyo ndazo représenter pena JB vraiment ba yeba pe nzeta malamu na bambuma nango tokita tomata nzete wana papa chéri bambuma nango eza Roger Ngandu neti ba sege pe kotale boye tali na mpanzi kote tapuna Roger Ngandu so tali opusani mo muke tapo esare di mbuma wana elingo tela boye sege so tali mo na Jidel otali Kibens taneti Kibens Barrio Kibens on dirait politicien voilà donc ça dit que non fruit à papa chéri donc fruit moko donc produit d'habité mangeable consommable nambuta eloko ezale ke la bato Roger Ngandu bazwa ka mosoko tuni question afali mais fallait aza geno le loazo sala musala ne très bien fallait aza mutoboya te bato bazwa ka Roger sala kana BCBG makambo azo ba comment zo lango suspension te est-ce que ba un problème exact yo se mona un problème bena papa chéri na leki ne fali est-ce que ce mona on bena natikala mona ngote même nga pe na mona na ngote na comprendre nga pe ter mo babilo ngo utaka wapi mais on a vite compris que papa Chéri en est bien entouré. OK. Ton sope sera conseil pour na bato faut baza courager balaksa baleki boya sans sa responsabilité sokoza ya baleki zwanda kukende pe ko futela po baleki boya faut bazo exemple na ya bien. Onga bana na bota na mona baer ta futela.
Et ça le marathon. Baer mo wena kid. Azaka loka. Te azaka shebamo. Te baer abonga sala. Bana na bota bana mona ngara. So yoki muto abeta le solo na ba parler mais afanda shebango. Ya lokuta. Tu vois clair et net. Soit toujours représenté. Eza ya vie moko boto ya frère moko yo simbela ke mikanda. Donc eza no bilo moko banal pour na ngai gardons l'image qu'on a. Voilà. To pe sera toujours image otoza nango. So oza instruit tikala bongo. OK. Kokota netinga ken mutako saote. Ata vaga ngo e ndenge nini. Ata menace e ndenge nini. Mutalika ne changera jamais. Que au monde a bien que nazumi micro na no finga mutu e kosala magate yo responsable de tout ma responsabilité non ata oyo lobi na mutalika songo kutaza na rien mais déjà ngamo avana banda ba analyse na loba déjà na na rien yo pe na na fait de ces il faut la salon bon si tari tingana la ba salon siko ngamu tunana genre ne golo OK na minute sona tiba lo bana na na salon na otine la moisi na ba 3000 ba 2500 donc on a fora za vena ba lokanga to na za anti dépense voilà que na mbongo na poche na la na mabele et puis mutango solo bala na mabele mutango apesa bino chambre bo vanda pendant ces jours na bino tout Nambuta maître nani aza témoin maître lourd mo baza témoin voilà et puis batongo pe o to hermo to sala bo na vie au moins na be émission mususu lega kala akomisa yo Mutalika su garçon moko boy gentil watiki la na chambre ne to lala ke louer chambre musu na koshanga ndo abeta lisolango yango na pour comprendre que mutazu na pasi azara vantar makasi po akana te garozwa donc tout passer na absolument kamwana on félicite Roger Ngandou parce que kala mingi te azo renouveler ce jeep mususu ya cher po mais prophète Emmanuel ba carte ba renete Roger Ngandou et là on a félicité la raé asomba jamais car 3000 car 4000 ba car mo anete et l'on a piné doni ba cheka couleur yé pena o senti pena que car 39000 non car pena cher mais hôtel pena na baisse na ba porte parole Roger Ngandou za moto à la kisa porte parole que kotambola pena car ya cher ouais ba faire riva batu so tali batu ne ba kota na vague wana ke ba koma ba porte parole lelo voilà et ça ba Roger Ngandou na ba 140 ça ba muta to kata na so sujet mais loko mo pe féliciter Roger Ngandou yo quasi porte parole moi a rêvé moto APC par exemple encourager vendre arracher bango jamais oh ba on finge pas balegi na ba finge pas balegi mais côté la paix Roger ba féliciter parce que à ça la émission na ba fait internet mingité mais batumsu po ba lo ba BCBG ba porte parole na bango soko bengi to ça l'émission et comment on a koyana cameraman ité il faut na sala nanu eloko bo liboso mais to landeli Roger pena ndenge to solo laka Roger lobi ya tikala ko proposer nanu konikezi moko eloko bongo te tandis que ye ba konikezi presque nyos sa majorité soki baza 99 ngana loba 70 bazala badle kaka ke ba momi ya Roger Ngandou etikala 110 mais que Roger balela ma talaka mignon garçon Roger Ngandou nga zakana non mignon bon apena garçon mo boya bandi fi Alex lelote pe ape gigolote Roger Ngandou ape gigolote abota marango akola nango apena français bela wa Roger Ngandou d'ailleurs na féliciter tata Dominguez Adolphe na nzemba auto sala roi Manitou en tout cas valoriser roi Manitou na ndenge na ye Adolphe tata félicitations mon vieux ngai pièce contre pièce eloko libo obi kalbo mo eza banzembo tellement ya bien le batuna no ba ko kana no découvrir en mais ngari Adolphe fa yembela tête ndai peut-être ndai so yembelié ataka l'art ya promotion en jeu na album on a kinza tête ndai te boso ayembeli ete se ka boaki na banzembo c'est la bossani ke abosana ki ya non je crois pour ngal album atata na yo ki yango tout na yo ki pe mabanga tête ndai na ba chanson presque tout soka yembela ki ete peut-être bazaki na accord te voilà mais mabanga eleki OK moni tête ndai eza batu mo okolote na ndoto semaine mobimba okolote pourquoi parce que a mutu moko très social tellement que très social qui parana race te a qui parana kolote aye penaza bien
nga una sepela ata babenga nga neti tenda yo moto kokana tenda bokokana neti mikolo en tout cas bate tenda baba patron lelo neti batise mwamba mwana ya Cardozo mwamba o sentir pena que héritage ya papa batika na maboko ya Tissin. Vraiment. Tala ba patron bongo. Ozi batunati ba Shadrack les grands managers. Mbutelo na sepela na vie nanga. Ouais. Eza na chroniqueur mon côté atikala ozo manager. Menga azaka na manager. Est-ce que bien? Mais Zakara za na manager. Tengana ba génération nanga. Mutaza na manager. Yo ne kima bakabo. Yo boko bandi. Wana papa. Yo boko bandi bien chroniqueur mon côté. Après te koko na Zakari ba se to goche na bagana bisote. William za na manager. William Kaimbe ah. Mais yo za na manager azara na poto. Ape na mbongo koleka ya William Kaimbe. Yo ki ba wala docteur Jeff Njani le tête donne. Ah yo pe. Shadrack wana on a 19 ans. Na ba 30 ans. Docteur ako ki mambangu po. Mais Shadrack a pe ma bête. Bakine express c'est fumami. Ouais, Shadrack a danger. Docteur. Mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yangoyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na Flotte Hotel Joli Kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya Flotte Hotel Joli Kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi mpona bato ya lipanda bosana awa te Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula référence église Mangembo na commune Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui est-ce que oui chia ayo inanga pamba loba il fallait mettre matole pas de whisky yo lera mbongo wa Shadrack ya docteur biso sito liango o lera mbongo wa Shadrack le grand manager par exemple vous souhaitez pesa Shadrack aza garçon moko bien aza très poli aza pe na l'art na ye talaka yo uti poto kempiana ozozonga kisasa boye Shadrack aye kotiko na kine ondire omone eza oye otala moto shembango bodame bomeli okomo bima abimisi ono eza lokwa ye abimisi yo na Paris aye tiko vena na kine après quelques jours azongi na Paris donc bravo Shadrack ok sous Turquie alandi osu na Turquie voilà mais t'as voulu comparer le docteur Jeff te pardon ok to sotela bana ona mwana tina okuya poya mwa trop botalika su ide analyse utela ona wapi obando saba analyse kasi bino bobenga ngadi so benga de sa analyse de osala dona mikona kamera to zakoka botalika su to lo bela tabo ya yesara ken yo de répondre na lunga bandeko ba otala biso pona nini yo benga ngadi to sala analyse non na benga ko to sala analyse parce que osana on a répertoire ya musique pour preuve année autre ça l'émission na defa oza genre ya ba émission génération na biso mutasali l'émission bongo azate okundoli ba question oh biso to koma na niveau ba question na te merci autre ça l'émission na mbutakisi voilà donc la kisi pena qui grandeur qui yaya oka egogwa mkolo
donc betina mbutaki c'est émission façon biso to betela na bangote et puis tu faut pas comprendre le mot to betina mbutaki émission mais à partie 1 première partie deuxième partie ba ozongo na sur samedi ou dimanche mais ba oyo so suka na bilo to bibisi mbutaki mbutanga senga ka tanke ya na ngai yako edenga moi ba analyse boza on t'appelle chez nanga pe poa ah oui na tikala ko ka place au senga ngate ken pesanga ta quelque chose na fin du mois na tikala ko mona yango te est-ce que et pas obokola bangolo papa mbuta est-ce que na ba chaîne mususu bana contrat moko boyeke non ngana na contrat mutu te ngai na sala style moko boye OK soki na sala na Ken na sala na Vincent troisième chaîne oyate OK obike babenganga tous les jours pour na proposer to tourner OK tant on a répondu à ba misusu ke eza façon na na pona ke na travaillera à deux places ba misusu tant azo kata appel à finginga ba misusu to kabonaka que de poisson compréhension ezala pena mingi te bato ba na compréhension il y a bien eza bato azora tant chep na litoi ayoki quand même idée na nga ngala sala ngo te pona nginda OK faut na répondre na bato ba okansela nga na ndemo tourno na sala analyse te pona oluka végétarien to leadership OK pour so réunion na déjà makasi réunion na beta sala ba tourner na ba beta ba stade na mona ba mboka ona ko mona soki pe na ngabo pe na ya pe na loba pe na TV ke nga na sili na nga na ko mi président ba mise ba sili bon na banana no ke na sili na moni ke ba musicien baza ba teti aza ya osila mais na miso bato azo lingo reconnaître ga te ka sili nga na ena boti courage et pourquoi na sala ngo bato comprendre raté les gens ba komisa yango neti moi non qualification moko boye ezo accompagner mutu ezaka na musique te nga nazala na vie nanga moko gento kambala asala ba succès danger na bale abeta na bilima abeta na léopard abeta pe na bamboka ebele surtout na baafrique du sud wana mais akoma synonyme ya crèche mais vie nanga parmi bavie na biso ya delvo nanga bavie lokwa basam chintu makambo asala na mboko sam chintu asala makambo ya bien mais batia na liste ya bato basila ata avandi bazomela au sentir bato ba pembeni ba chrétien ba cha a vide sam siko biloko wana na sozoki pe na koloba mututu o za na actualité te ba seleo ba binombe ba vebozi ba de toza na koloba toze belé o toza victime ya manque actualité nde ba komisa batango ke basila so ngai etant que comédien na makila parce yango sila raté comédien na makila et puis Nathalie mais na sina rene na so pe na ko tika na tiki na ngati voilà na bota pe na courage na lega na TV pona na lembisa bato na makolo na bi batuni nga me yo vida na bi mais yo zo kamisa nga so lobi na vida na yo mtema pasite parce que toza conteneur auto sila ba oyo bazo rene baza muke ba ko lega ta bizite journaliste comme mal à l'aise na bi za Marius Munga après wana mikolo ego le 33 chitenga ya mbinga mais motalikation neni vanda bwe na micro pe no loba ko sila na bi 33 na loba ngo te pona vexer bato na loba ngo pona décourager ba ba détracteur ba ya ko loba na biso ke to sila to aso na tina te na mukili kutu lokwa ba bise bazo bata ma ba lingo loba ngo te ngana loba ngo clairement lelo na ko bi président ba bise tout ba vida siko pani bato balinga continuer ka langage ye kuta sila tandis que yo moko déjà milobela donc bakazana te ke so ya ba ya ko rappeler siko ngana kama ko bona na groupe moko boye leader na bango ana concurrent na eba bunda na ye voilà so concurrent wana tellement akanga ba kachi trop voilà zolo ekanga me atache tumba ko foma mate so atali ka pembeni bo finga la garçon yele wa sila bo finga ndeye siko bino bozo ko finga na sila aussi longtemps ngamo na président bato basila donc yo mo ne bazo beto makofi tango zo sila mbala mo e réunion et pas nani pas mbutalikazo donc grand donc na émission eza ignorance moko boye nan to monate ngai na activité te depuis 2001 voilà na mis album de donc on a sali 20 ça rappelle nature te que yanine na forcer au protéger bana kaka
ya nini wana na ba no makasi papa parce que soko ko bandi ko forcer nature o tomber na erreur moko boyo kana kite te eza volonté na ngamo wana pena na ko samba na mutu te na ko loba pe lo na mutu te eza motivation na ngamo eza pe volonté na ngamo alors ko rede na kisasa o ken papa musique kisasa oyo na musique kisasa oyo bakati yango likwisi te mbuta bakati yango lipeka te mbuta zela tikaka na continuer nalingi mpe nakupeso bakati kisasa kingo te nde bakabulaka soso mike ezalaka kisasa oyo batrio majesi batika oyo bagrand kale baviki longoma batika oyo bapapa wemba barenela sikoyo yo mbuta likaso moko boye oleo rene mpe ya bogar ke otika bandefu ebele otya basuki soki ndeni badese makambo ebele borene beno petiki bena makala na biloko pembe bena boye vilain mbuta c'est pas donné à tout le monde mbuta na osongela yo na lobi boye webelo na sepelano oza clair pasteur Denis le Sipé auta bimsalanga jimoko alobi génération na biso nyonso o eza suta na biso te muto a régné na minute oyo eza prophète Emmanuel Dodi sikoyo po tolakisa batu qui est marambo Denis le salobaki ya solo lelo prophète Emmanuel Dodi akomi na église ndenge kuta okota boezate parce que plein batu bazota ba poto bazota na ba Afrique tout le monde alinga simbeka na nzoto na bité so whisky wishi ya ko debiso penata 1 minute atia la vidéo ma vidéo na kaka batu ba bayazo illustré aso illustré mais atia kaka moi parce que batu faut pas comprendre ndenge succès zalaka la whisky osara na ngate na camarade noté tchako kaka boni atia kaka po batu ba mona ke eza pena époque Emmanuel Dodi Voilà, bolandi bino moko. Prophète Emmanuel Dodi a aussi la miracle partout bato wazo na musika. Mais bato ba ya na église de babi, il faut pas si bango donc en tout cas eloko wana e choka ki ngata na yo réaction prophète Emmanuel Dodi. Voilà. Jean David qui a moté mokonza Coca-Cola kangamaka na prophète nengo kangami na yo wana. Mokonza Coca-Cola Jean David qui a moté na ebisio ve na ngai kangamaka na prière eza na intérêt à prophète eza na intérêt na ngate eza na intérêt à yo moko kulutu. Eza na intérêt à sœur Christophe te. Ah mes condoléances sœur Christophe, auto fils petite sœur en tout cas. Christian Bosembe mes condoléances ya mwana to pesi bino. Nga na pesika sœur na sœur Dorcas Bambota trop sœur Dorcas magistrat Raphaël na pesika Bambota trop na monika magistrat Raphaël a fâché atalaki image na ngamo boye bazo finga nga alobi mbuta ne dit rien je suis là na bino mokonzi nga na kana makambo na te yoko sala ngote yoko asiliki na ozana batu mo baza prêt ya ko réagir mokonzi tiana c'est parce que talaka Roger ne tozaka naye tozaka ngai mbuta Roger Frank toboyi Roger ya ono mbuta limbisa yo limbisaka na déjà lo na yana lobaka boye na sepelaki na réaction ya yemoko prophète Emmanuel Dodi après acte wana moni tango ye tango azo prier tango bando transmettre miracle et onction etindaki akita tambola na ba couloir le fait a tambola na ba couloir mutu to alingaki asimba ye to boyi te za na mabete eza croyance a mutu pe eza
motivation moto mais ye moko abitikaki na sentiment wana te tant azongi na chair alobi bien ke bwana posa bo panza veste bo pasola veste na nga to bozana posa bo sala ngani bozana posa bo zo mouchoir na nga po bosala mouchoir na nga nini foi na yo na kondima ya yo ndeza communion na yo na Nzambe pe couloir ya kotindela o miracle eza na foi na yo eza mouchoir te bongo siko o baza na Afrique du Sud o baza na Poto o baza na Braza o baza na Matadi o baza na Matete pendant que biso zaki na limité o baza na Mbinza bazotala en direct na internet bazwaki chance awa osimba ete do bango bana droit miracle te en tout cas tomona na mboko bato bateka ba macaron ba $500 $1000 ke mosala nzamba sambeli yango soko sombi en tout cas kobika les bébés de la presse nasi ba biloko wana tomona ngo na Congo siko prophète Emmanuel Dodi alobi ye nyonso ezosalema ya ofele soko za besoin ya mai na yo asambeli ka mai no kena eza kutu makambo mambo ofele te miracle to nakoloba nini onction oyo ezouta pa Nzambe yo moko nanu prophète oyo moko pasteur osombi yango na kombe voilà soki ozoloba na miso ya bato ke eza don oyo Nzambe apesi yo akitiseli yo to Nzambe alobela yo yango koma bongo sikoyo yo ozwi yango ofele pa Nzambe pourkoi fofutisa yango moto apesaka prophète mbongo na volonté na ye na motivation na ye selon likambo oyo amoni epuis soki prophète akozwa yango akozwa soki mpe asepeli na ye te amoni ciao mal à l'aise ta besoin na été yo to yoka témoignage d'église to vandaki bo to yoka témoignage papa na biso oyo abika ki na maladie o menaçaki trop ba yana mama na mwasi na na plateau voilà après ça prophète Emmanuel Dodi $5000 prophète azong sela e yo yebi mais le prophète akabela bato bambongo wana bato belé. En tout cas, ma visite de Sali, ma vélo, ma néona mimi. Voilà. Bah tout ça, on comprend. Azula bon, non. Il travaille, il bosse. Avant pas comme un bongo, auti na passi, anyo kwami. Et tant que moi, mon balé a ébi koluka. Bonzambe zali, mais koluka pe zali. En tout cas, on a bêté les prophètes ma boko, on a acte, on a sépil ma casse. Après maman qui n'a sentiment. Mais côté là, bah tout ça, mon égard Denis les Sayaki, qu'on visiter l'église, tout le monde y peut. Présence ya pasteur Kizamina bon listrele bisoka whisky wishia et ça là qui bien que ba mikolo prophète Emmanuel Dodi akuti na liloba ba komi ko reconnaître que to ana nzambe to ana prophète moko nzamba zo sala puissant et lo wa liboso na no e sala chair de poule comme on papa Kelani o azapena patriarche o azapena patriarche o azapena modèle voilà à reconnaître grandeur et à prophète Emmanuel Dodi et puis à créer un retour à l'objet en tout cas papa tikala na nyonso ya ngai zwa boye sala bo azuku na bible apesi ezaki déjà et sala nga elo mo boye et puis komona batuloko ba pasteur papa Kizamina bakizamina baza ba exemple pe na mboko ba exemple makasi vraiment aye ko assister prophète et puis animi pena que non oui prophète Emmanuel Dodi aza nzambe voilà eza lipa na mon côté eza pena vérité mais côté la défilé makamba ndenge ezokende parce que toyoka ba pasteur ebele bazoya ba koya ba leka na église pour ba féliciter prophète Emmanuel Dodi parce que lelo don ya guérison ba guérison prophète Emmanuel Dodi osala en tout cas et puis quel et lo esala nga sous plaisir na makasi taka to na otala papa na biso Kabachi yaki wana na lobi ayaki na lipasa na ye et puis onction zuye a telemi foyer makaka malgré son forcé mais na mona prophète afukami na sama kolona lobi papa yeboye sambelelié sala ke ba chair de poule non prophète pena kiti angumba mi ngana militaire bongo papa oui papa ah non prophète Emmanuel Dodi umela na habité te na habité na mona place na ko chrétien voilà donc acte wana ezo pousser biso to kota suma kazi na bonzambe we bidini
tozali ba grand boudere ba grand boudere a Jésus na mulongo donc pasteur Gédéon Chamala azongisa biso na mulongo batosha nani tomatosha azongisa biso na mulongo chambre haute esala ebele mpona biso nanga asepelaka sikoyo na moto asimbi pena internet pena internet ya église pino sebi denda oyo aza ingénieur ya monene oyo arealiza baalbum ebele ya minene ya mboko na studio Ndiaye assistant ya JP Kiss mais ye nde sikoyo asimbaka bason table nyonso ya église osante pena église ya stritire na bateti pena makasi non mais kutu na profiter na rappeler lisusu bandeko na biso internaute que so oza na besoin ozala permanent na makambo ya prophète Emmanuel Dodi kokende 4 chemin te na fimbo oyo apaken pena totiaka nde poids mpo message ezala véhicule et puis bino bokende kosabone mingi epa na ye prophète Emmanuel Dodi TV et puis kokende mpe kosabone mpe kofollowers ye na bapage na ye ya neti Facebook prophète Emmanuel Dodi ozomona Instagram babiloko twana et puis numéro na ye ezaka toujours affiché parce que biso tokosala 5 jours makambo ya prophète mso totie na biso te mais mpo olanda mateya il faut chaque jour chaque jour. T'as dit sœur n'a témoigné qui sœur Mireille en direct à Marseille. T'as la nègre salade qui va tout cher de poule dans l'église. Et ça moto yo a zuil lobiko kaka na ba direct to na kokota na prophète Emmanuel Dodi TV. Donc Kolanda tellement les gars qui trop et puis azo enchaîné du jour au jour et azu bénédiction sans coup tout que ba sur la prophète Emmanuel. Est-ce que batu basala ka moi remarque mon côté parce que côté la biso avant il y avait pas prophète Emmanuel Dodi ba vie tozala nango na lelo moi lipamboli c'est comme c'est changé bato mso ba comme Roger Ngando a changé ko parce que Roger Ngando a qui moi problème ba ko kaka ba mbongo bato zena valeur à 60 000 $. En tout cas ba kotela ke ba dossier belé moi santé à Roger Ngando perdre moi mais to mona moi pe koti de pas au kalilobo santé Roger Ngando penache akoma pe o église avant o abna 8h30 Mercedes mo ye pena libandi ure garé akiti na fier to aye bena matibu avandi eza ba exemple à suivre exemple ben lilope to komna so na liloba to komna so kolanda liloba nzambe to komna so ba franchi eza na ngote loko okamwa te ser na Clarisse tanga muyembi motema gilenga ntsebe ndeko zo ya kinbo mbala moko limité mbuta donc mbala moko limité franchement mbuta po ani biso ba congolais to zala mitema mabebo balobika ba camarade mususu ya Roger Ngando bato basali Costa ngape Costa na osala bato mususu bazikoteli mwa Roger Ngando kifiti moko boye ba manifester pena ki mutema mabe depuis ba mona Roger Ngando akomokanga mana prophète Emmanuel Dodi omona mutu mususu azokoma na ba page na ye afinga nso mbuta na ken mais eloko mbuta na ken basali eza na ngote ezaka pa mona ka mbuta ken na Roger to sala rape mutelo te parce que oleki ozofinga biso à l'occasion de rien mais obike ngakutu pona à l'occasion ba camarade na ye mususu non ngakutu likambo na kutu ken ko sazarder no ngote pesa na bénéfique te voilà na profiter ka rappeler ça batu référence toujours ba descendre en www.centralwenze.com voilà www.centralwenze.com voilà près de la coupe azana pour envoyer un appel na bino sur WhatsApp plus 1 603 26 11 871 benga sala commande ya biloko ba ko livrer les bande ko na Kinshasa et ça la bien et belé ba komi ko sepela na idéologie wana que au vandi na yo ser na yo ton de ko na mobali to papa to mama asasa ela ke commande na www.centralwenze.com yo ba eka ba livrer le biloko
Musuni, oh, ba vivre frais, oh, bandina. Ça, on a sorti de la Sobilo Kwanani. Ada Nene de Queen. Ada Nene, de Queen of California. En tout cas, la pessimino va mbota trop, beau s'attacher les lots, ils ont ça la bien, ils ont aidé ma famille, les Mitterrand Champagne, 3 fois Bayern à Luxembourg, toujours tout paiement dans Bisso. La tali paiement, on a monité de Tendai, ma Bogobank. Ah, Tendai. Voando. Y'a pas beau Sanageta. Voando. Patron PDG. Voama. Bon, tu sais, moi, Mbappé. Prêtre les outils, c'est moi. Donc, on a fait si on va mbota trop. Liz leader. Voilà. Miss Diaspora canadienne, en tout cas, on a fait ça mbota trop. Leader, Liz leader, en tout cas, Zalara, Rapsonde Ozana. Bita Gisombe ser na biso. Motema Caps Kapanga, la Loma la Rolls, Bita Gisombe. Voilà, ça na aussi tia Warrior supérieur. Bah comment on dit parce que toi c'est ba Warrior nyoso. Bocha Warrior supérieur poids, bokende ko s'abonner na site na ye. Ba Warrior ba ne c'est fort, fallait que Dubaï. Voilà, ça na. Oui, fallait na Dubaï. Oh. Oui, mais là, c'est pas là, Warrior. Fallait à Dubaï. Fallait à Dubaï. Et là, on a c'est pas là, Warrior. Et ken. Ata fallait aussi la gym na ye. Ata fallait aussi la gym. Voilà. Ba Warrior ba comme ça on des singles bimi. Ata fallait à Solane na Fergani la merveille. Ata ça la base na moi na muke. Monikel. Au mon araga. Ba Warrior ba comme ça on dirait. On dirait single d'or pour Batu mola batuka azu dini afalika bazo bwa ka bokandengo ça la sport. To komi nasuka to clôturer émission parce que si jamais matanga vie Joski to kota ngata na ba émission susu. C'était ba bisenio so ba sistaki. Oh ba ya kité peut-être ba ka empêcher. To ko bete za dossier à émission Mobimba. Mbuta na moni a Wilo Longomba na Dar es Salaam. Yé pas que ça la fête na Diamond de Théo. Yété. Ya niveau anate. Écoute ma parole ba niveau té yété. Diamond alanda fali a Hollande na France. Na France. Oh. Alanda fali a Hollande. Ya alanda fali na France. Awilo ya Hollande ekune sopa. Awilo azo tourner film na contre Netflix. Oh. Oui. A tourner on a ba nigérien, na ba anglais, ba acteur tanzanien o ba tourner ba film ba tanzanien wana. OK. Quelques-uns peu bazar na casting bazar pe na bazo se figurer na film wana. Donc ngakutu pona makamara ko tolobela on ta do ça na analyse bien bien ken. Ngapena na legena no côté za nyongo. Akawa foma ila son na ebike dans 2 semaines déjà sur la kaginzembo zo clip ezo bima ya nzembo pilipili. Clarisse Tanga Muyembi sina tangaki Bigansumbo Hotel Club Center Bigansumbo na Luanda. En tout cas na ebike ouverture eza kala mingi te. Nana kento za on a pour venir ça Wilo ba ozala. Na bosanité Judith Umba compresseur femme d'affaires na rata Belgique. Le boss complet, Robert Mukoka 277, tout le monde va boire tous les big na kina 277 de Robert Mukoka boss, Claude Tembe Monument Poto, tous pepele à Betolo, Kelly Kungiston, les grands vautours de Katanga et puis Pichun Sasa, boutique solution à Kolwezi. En tout cas, Tobo Sanité c'est Poli Lumumba, Adel Jorobago Danger, Prince Yaweli, Vieux Louison Mbata. Bato va s'abonner pe na site ya Warrior supérieur Wika. Ah oui. Asa garçon mo balobela fallait très bien et ça la bien ko tia pe na poa pe bato va s'abonner. Ba Warrior baza na force moko boye. Et ça la plaisir. On dit l'internet lelo. Voilà. Et ça ba Warrior lingate ce artiste belé lelo ba mourir internet et ça ba Warrior ne ba encourager ba. Donc bo s'abonner na site na chaîne ya Warrior na biso. Warrior supérieur les gars tona ken. Je crois à droiture. À qui à gauche droite. Et puis niveau décorticaga. Non. OK, mutabonga te. Ngana okane la réalité à Kanda. Voilà. Depuis on a tout on a moni na on a kutena été. Voilà. Mais bois ça rale. Ezaki dimanche non. Azala lobi na matanga. Na ya kite pona na ferme. Na pesa. Na tika biloko bangulu parce que silaki. Na sabedi na 17h. Na mona e kota kasavu. Tokata. Pakson Mapungi, le monde quel bien. Ailleurs, yo ya.
kobeta fali yango tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.